Nzambe na lola, nzambe na mawa. Nzambe, makambo oyo nzambe na ngai. Liwa oyo nzambe na bomoi. Liwa oyo nzambe na nga, nzambe na mawa. Priska Kanushipi, osali biso boye pona nini, Eternel Dieu. Makambo ya pasi la famille, makambo ya mawa, sango ya pasi, sango ya mawa. Kande toyebsaka bino vanité de vanité, tout est vanité. Nase ya moi, toza na biso bapaya, nase ya moi awa bandeko na nga mutu akotikala libela azate, pe akotikala kozala te. Nzambe, makambo o nazomona, makambo o nazoyoka, ezosala pasi na motema. Ezosala pasi mingi na motema. Ezosala pasi ya mukete, me pasi moko ya makasi bandeko na nga. Kolala kolamuka na sango ya pasi, kolala kolamuka na sango ya mawa, kolala kolamuka na sango moko ya kolelisa, kolala kolamuka na sango moko ya kosala pasi et encore pasi mingi na motema. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyon soyasika. Bienvenue na ba onyon soyakala. Kande toyeb sarabino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne Abiso. Chaîne Abiso ya Kisongi Songi officiel bandeko nanga. Chaîne Abiso oyo toyaka kotonga se kotonga. Na yebsaka bino toujours et encore que non. Kotonga ezalaka musala na biso. Kotonga ezalaka pinza kope na biso. Kotonga na biso ezalaka kotonga moko ezana ko professionnel. Ezate kotonga oyo tomonaka batu mosusu pour que batonga. Il faut babatama, bakanga ba porte, bakanga ba fenêtre. Pour que batonga te ya kotonga na biso ezalaka kotonga moko ezanango professionnel. Donc bovandi na bino bofongoli na bino ba caméra mutu nyonso azala mutu azana ndako azala mutu azana libanda akoyeba keno kuna penza bazotonga wana penza ezande kotonga na biso ya ndenge moko ya ki professionnel. Bandeko nanga lelo awa toye na affaire ya Priska Kanushipi kandenge bino nyonso bozoyo kakeno awa makambo eza ya kobeba awa makambo eza ya koinda na kote ya ndeko na biso Priska Kanushipi bandeko nanga ezosala pasi. Kande na yebisaka bino soki makambo eza ya pasi na koya penza na pete nyonso koloba keno makambo oyo eza ya pasi. Soki pe makambo eza ya pasi te na koya lisusu na pete nyonso koloba keno makambo oyo eza ya pasi te ezalaka bongo ekendaka pe bongo na système moko ya bien penza mingi makasi. Avant ya kokota na mozindo ya kokufa ya Priska Kanushipi akufaki ndenge nini ezalaki ndenge nini ekozala bandeko nanga malamu et encore année ya sika solo ya sika agrandissement de troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavcare okosepela. La santé n'a pas de prix la famille kandenge toyebisaka bino
batela santé na yo soki okobatela santé na yo te mutu moko te akotikala kobatela santé na yo te. Yango eza toujours et encore malamu mingi en tant que mutu soki omoni ke santé na yo eza lisusu bien te, ozomi yoka bien te, ekozala malamu benga Gavecœur na lombangu. Gavecœur aya kosunga yo na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Ba joyeux anniversaire nanu na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango bisika nyonso bozali kande tolobaka ko célébrer anniversaire eza nango lipamboli toyebi ke ebele ya bato baza lisusu na biso te, ebele ya bato baza ya kokufa, mais soki yo Nzambe azobomba, Nzambe azobatela ti mokolo ya lelo oza na bomoi, en tout cas komisa Nzambe tombola pe Nzambe. Yango bandeko nanga kisongi na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga kande toyebisaka bino matanga tango yaka elakaka te, eyebisaka pe mutu te ke non lelo nazoya lobi kuna nazokende epai ya ba kingandi te. Matanga yaka na cadre nango na système nango la famille yango kisongi officiel aye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bakufeli mama, papa, tata mwasi, yaya noko, mama kulutu, mwasi na yo to mobali na yo toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. La famille chaîne na biso ya kisongi officiel ezalaka chaîne moko commercial. Kande toyebisaka bino chaîne na biso eza commercial. La famille ozalaka na business na yo oyo salaka oza na besoin ya clientèle mwa compagnie na yo lingi eyebana batu bayeba musala nini osalaka, alors soit libre ya ko contacter biso benga biso na numéro oyo ezoleka na basima écran na bino toko solola to tia makamnyoso na se ndenge nini tokoki kolekisela yo musala na yo publicité ekoma musala ekoma na clientèle penza ya malonga na ndenge moko ya bien. Voilà, la famille ezosala pasi pe mawa ebele abatu toyebi Priska Kanushipi. Priska Kanushipi aza moko ya ba comédienne ya mboka na biso oyo atikala kozala na problème ata moko te, atikala kozala problème na mutu te. Priska Kanushipi asalaka musala na ye en tant que comédienne, soki asisi musala azongi na ye ndako okotikala koyoka keno Priska Kanushipi yango wana abandaki kotonga, yango wana ba video na ye ebimi, yango wana makambo esalaki, yango wana makambo ezongaki, bokotikala komona Priska Kanushipi te. Bandeko nanga na koya kolala na kolamuka sango ya pasi ye kokota keno ndenge eza boye Priska akufi. Ebele ya batu bakozala deja na posa bayeba Priska ngo akufaki ndenge nini, ezalaki ndenge nini. La famille Priska abalaki. Priska akomaki na ndako libala. Ka ndenge mwasi nyonso ezalaka toujours rêve abala. Nzambe ayaki kosunga Priska ayaki kobala. Tango aye kokota na ndako libala, mobali ya Priska penza alela Priska na ndenge moko ya somo. Alinga penza Priska na ndenge moko ya kitoko. Alingaki Priska makasi. O penza tolobaka makasi. Sikoyo tango baye kokota na ndako libala, bandeko nanga mabota yaka yo. Mabota ebandai koya te. Priska de son côté penza mekaki kandenge batu nyonso ba mekaka. Oh mela oyo, kende kwa gynécologue kingandi, sala boye, bandeko nanga Priska asalaki nyonso oyo esengelaki asala, mais zemi etikala kokota nango te. C'est ainsi que ayaki ko se décider ye na mobali na ye balobi te to kende na mwa hôpital moko, na hôpital wana peut-être bakoki kosunga biso. Bakie na hôpital. Tango bakie na hôpital bandeko nanga nzoka na hôpital wana ezalaka na infirmière moko. Tango kaka monaki mobali ya Priska, ye deja moteme komi kobeta mbangu. Akomi kolula mobali ya batu. Biso nyonso toyebi ke na monde ya lelo oyo eza na basi bazalaka na bango bongo. Aza kaka miso pai kaka na mibali ya batu. Miso eza kaka likolo atala kaka mibali ya batu. Mwaya aluka mobali na ye ezate ye miso eza kaka pai. Soki azomona mobali ya batu te, ye na motema na ye azosepelaka te.
bandeko na nga ka ndenge ezalaka mwasi wana asala sambla ntango amonaki Priska na mobali na ye me na sese na katikati ya motema nini prière na ye eza kaka keno na bimisaka mwasi oyo komsa nga na kota na libala wana penza nde ezalaki bakope na ye ezalaki affaire na ye jusqu'à ce que docteur aye koconsulte Priska alobi na ye te makambo nyonso tokosalaka keno tosalela yo makambo nyonso comme ça au lieu ozwa zemi na ndenge normal kane toobetela bino na gafker ke gafker pe bakomi kosala makambo wana bandeko na nga balobi na ye tokozwaka mati ya papa toye kokoti yango directement pour que okumba zemi na facilité nyonso. Bandeko na nga Priska pe de son côté asepelaki pe andimaki. Pourquoi? Parce que azaki na posa mwana. Sikoyo il fallait kolandela ba traitement bandeko na nga. Il fallait penza kotalela ba traitement. Makambo wana esengaka kozala na mwa makasi. Eyaki kosala ke jour mosusu vu que mobile ya Priska azalaki na ye disponible te aye koyebisa Priska ke non comme naza disponible te okozala obligé okende yo moko. Alobi sans problème. Tango akie na hôpital akie kokutana na nani infirmière oyo abandaki kolinga mobali na ye. Bandeko nanga ya tikala koyeba te ke non ndenge eza boye infirmière oyo alula mobali nanga infirmière oyo alingaka mobali nanga atikala na ye koyeba te. La famille nde atie consultation epai ya docteur ya infirmière wana nzoka infirmière wana ayaki kotia ye tonga ya koboma ye. Achubi ye tonga penza yebi ke tonga onazo tiela ye. Eza tonga moko oyo te keno ekoki koboma ye sur place kaka te. Eza tonga moko akoki kokende nango na ndaku alali ata 2 jours après nde akufa. Bandeko ba consulter epe bien basali ba tonga makambo nyonso sili azongi na kozonga na ye na ndako balie na kolia balali bala mukaka boye na tongo Priska ye wana akomi kobima na chambre Priska zo ganga mwana musala na bango atuni madame ozo ganga nini problème nini likambo nini Priska zo ganga makila ezo bima bino moko boyebi déjà mwasi soki aza na besoin azwa zemi mwasi wana bandeko nanga mutema ezalaka likolo soki omonika makila omonika mwasi akomi kolela pourquoi parce que aza na besoin kaka kangama sko tango Priska zo kangama wana azolelaka wana na kolela oyo abandaki kolela na kokufa Priska zo kufa bameka komema ye na hôpital ezalaki déjà trop tard Priska amikufelaki na ye bandeko nanga esalaki nzoto malili eye kosala nzoto malili na kote ya mobali kotala pe na famille ya Priska Kanushipi azalaki la fille unique de ses parents bino moko boyebi ba parents o babotaka kaka mwana moko mwana wana bazotalela ye kaka keno oyo liso moko o toza na ye a part ye toza na mwana mosusu te mwana oyo baobatela ye mwana oyo akoki kokufa te mwana oyo akoki kobela te mwana oyo akoki kosala boye te. Pourquoi? Parce que liso nyonso eza kaka epai ya mwana bandeko nanga mais malheureusement mwana wana ayaki kokufa bandeko nanga en tout cas esalaki pasi ya makasi bandeko nanga makambo ona obetela bino lisolo eza filme na biso ya sika oyo ezoleka wapi chez ye moko Poutine de l'écriture la patrona la maman de tout le monde balobi Belvi kandi yende azokonza théâtre na internet mobimba donc na internet mobimba eza na mutu moko te oyo azokonza théâtre lokola Belvi te mama azokoma balobi kokoma moko ya misuni écriture ya misuni ye soki akomi bandeko nanga akomaka na ye ka mabe filme oyo eza filme moko bandeko nanga eza na ba leçon morale pas possible ba o déjà bazolanda bokomela biso nanu bozolanda filme o na ville nini boyebisa biso Belvi kandi est-ce qu'on peut faire ça à tes fans maman Belvi est-ce qu'on peut faire ça à tes fans Poutine de l'écriture basalaka boye te ata yo moko Poutine mosusu kosalaka boye te bakomaka boye te mama bakomaka boye te bakomaka boye te Poutine na biso mosusu otiki nanu
otiki nanu bandeko na nga bomona réaction ya papa Serge. Imaginez ozokosa mwasi olobi na mwasi na yo kendo naza na mission de service nzoka aussi ozoplanifier obala deuxième femme ozweli ye na ndako na famille na ye bazoya kovanda kuna kutu ndako ya kitoko koleka kutu na ndako ya mwasi na yo oyo bala sikoyo sanko yeba ka ndenge balobaka mokili eza muke mokili oyo eza muke bandeko na ngai sanko yeba nzoka mwasi oyo yo zolingana na ye mwasi oyo zosalela ba dépense aza nzoka camarade pire camarade ya mwasi na yo ya ndako sikoyo ye kosala keno mwasi na yo pe par curiosité alobi keno moyen avanda na kini eza na Lubumbashi plutôt eza te nakende pe kini nabeta ata mwa tour oyeba te makambo ndenge ezokende makambo ndenge ezotambola bandeko na nga ekosala keno ka ndenge ezalaka lelo oyo Poutine na ndako ya camarade na ye baye kokutana na nani na papa Serge azobala nani camarade na ye bandeko na nga bomitiana na place ya papa Serge soki ezalaki bino na place ya papa Serge bolingi bosala nini mama nga nakokota penza na mabele nakokota na mabele bato ebele bazoloba awa balobi non Belvi kandi aoboma papa Serge c'est fini akende kolukaka libulu na ye parce que ya ye déjà c'est fini ya koloba ebele eza lisusu te pona papa Serge c'est fini yango bato ebele balobi bongo papa Serge ozomiyoka ata yo moko papa Serge yango bandeko na nga napesaka toujours conseil pa ya bapapa bapapa nayebi te kindumba ngo ntango bosalaka kindumba libanda bozwaka nini ya malonga boyebisa nga nanu kindumba oyo bino bapapa bosalaka libanda wana bosala kindumba lelo osali kindumba koto oyo lobi kuna osali kindumba koto oyo bozwaka nini ya malonga bapesaka bino batrophée boyebisa biso nanu toyeba bozwaka batrophée na kindumba oyo bosalaka to ezalaka kaka kindumba bosepesaka banzoto mawe en tout cas leçon oyo eya kote ya bapapa ebele oyo bomonaki na papa Serge bandeko na nga akomi dépassé papa Serge azokoka lisusu kose maîtriser te papa Serge akomi kaka likolo moyen ya kosala ta autrement eza te na minute wana kosala nini nyonso kosala ekosimba nango to makambo nyonso kolinga osala ekosimba te pe ekotikala kosimba te ezalaka nango bongo pongi azokoka kolala te kosolola na mwasi na ye ya mibale azokoka kosolola na ye te kosolola na première dame qui est Belvi kandi azokoka na ye te donc aza kaka motema likolo azoyeba te nasala nini na miboma na mibwaka na se nakota na se ya mabele nasala nini to nasala nini bandeko na nga de l'autre côté infirmière pe na kombo ya nani infirmière yango nani Davina Apwa bosakanaka Davina Apwa yende infirmière bandeko na nga yende abomisi Priska na minute oyo deja asi amikotisi na ye na vie ya nani ya tonton Ada Ilunga amikotisi deja kuna matière dans masolo ezokota deja yesuwe na ye eza kaka Ada abala ye sikoyo tango Ada kobala ye yango makila ya Priska kanushipi ekozalaka malili makila wana ekoya koningana te ekozalaka malili en tout cas coup de chapeau na yo Davina Apwa maman millionnaire pour la musala ozosala coup de chapeau en tout cas Belvi kandi non tu es la meilleure bablo mosusu fo kolobaka tu es la meilleure et surtout grand merci oyokaki penza kolela ya bafan na yo bafan ebele basengaki keno Priska abanda pe ko participaka na ba film ya Poutine Priska jouaka penza kitoko Priska zo jouaka kitoko zongisaka ye na ba film toza na besoin pe na mille esprit Cardozo ye pe azonga mutu na biso oyo abetisaka biso mutu pas possible en tout cas coup de chapeau na Linda namonaki ka danse ya Linda mama kozala actrice to acteur ezalaka facile te qu'on se le dise bandeko danse o Priska betaki nini Linda
daso linda betaki bandeko na nga na boîte wana navandi nalobi non 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 pas possible mwana mwasi aza na batalent aza na et surtout ke aye chez Belvi Kandi batalent na ye nyonso ebimi batalent oyo nyonso ezalaki mpenza ya kobatama toyebi deja ke linda abandaki kojouer mais batalent oyo linda abandaki kojouer nango kala eza oyo azolakisa mpenza lelo te lelo oyo bomona ke chaque film eza toujours na makambo ya sika oyo ezokota chez Linda Coates. En tout cas coup de chapeau à toi Linda Coates pona musala ozosala. Coup de chapeau à Mama Belvi Poutine de l'écriture. Nga na lobaka toujours soki muto osala musala na ya malonga eza bientôt ya totombola ye eza bientôt ya to apprécier ye ezalaka toujours malamu tozalaka te ke non muto osala musala biso tozaka koyimayima ye kutu tokomona bokomona nini ti bokozelaka botikala komona échec na côté ya Belvi Kandi te Belvi Kandi akobanda toujours et encore kokontinue kosala musala na ye kitoko ndenge amisana na ye kosala Nzambe aza na ye Nzambe azobatela Nzambe azobomba ye côté mosusu mama na biso c'est qui encore mama Marina Laba nandeko na biso Aziza bango kindumba elobata kindumba moko ya Aida Kapilas ya lobaka kindumba yango sikoyo Marina Laba na Aziza kindumba moko ya niveau moko pas possible bango donc na makanisi na bango ezaka kindumba bakoki kosala makambo mosusu te ezaka kindumba komela se komela basi baza kaka masanga matakita bandeko na nga lelo oyo film na biso deja oyo toobetela lisolo ekomi deja na 9e épisode le meurtrière bandeko na nga nde film na biso 9e épisode lelo bandeko na nga boyebi kie nanu natali épisode te na otala ngo avant nalala navandisa makanisi place moko parce que nalingi nayeba nini ezoleka awa Belvi Kandi na papa na biso Serge bandeko na nga en tout cas bino nyonso bomona déjà bandako oyo Belvi Kandi azozwaka la qualité chez Belvi Kandi c'est la qualité c'est la classe c'est la qualité bandako moko kitoko en tout cas bandako wana eza tellement chic eza tellement wow non cette femme non. Aza mwasi moko encouragé. En tout cas, l'État congolais, surtout na ministre na biso ya culturel, toye ko senga soutenir mwana mwasi o Belvi Kandi. Toyebi ke ma moyen ezali, mais bo soutenir iye, aza mwasi moko azo éduquer penza nation, azo éduquer. Bandeko nanga boyebi ke kala to bando banga neti moi personnellement, no bando banga nanga kotala ba film, soki naza na bana. Ba film na biso ba congolais pourquoi parce que mingi ya ba film wana ma finga ezalaki ebele ko fingama ezalaki ebele na ba film wana et puis ba maloba moko ya mabe ezalaki na ba film wana makasi na bandaye ko banga soki naza na bana au moins ata moyen natala théâtre ezate mais lelo oyo natalaka mingi ba film ya Belvi Kandi natalaka ngo bana bazala nazala na bapaya te. En tout cas, natalaka ba film na ye. Pourquoi? Parce que je sais que dans ces films, makambo ma finga ezate, makambo o maloba mabe etikala kozala te. Donc na ba film ya Belvi Kandi ezalaka toujours makambo ya éducation. Donc ata bo tala ngo na bana, oyebi ke bana pe bakoya ko bénéficier moi quelque chose na makambo bazoloba. Eza bongo bandeko na ngai, ezalaka bongo. Ngana lobaka toujours et encore yango na ye ko encourager bino pe soki ozalaka pe oyebaka film nini okoti kotala na bana chaîne nini okoti kokota na bana bandeko na nga kota chez Belvi Kandi Poutine de l'écriture kuna masolo ya kitoko ezalaka kuna c'est la qualité kuna c'est le travail quand neto lobaka c'est le travail tant to lobaka c'est le travail oui bien sûr donc musala penza e bonga musala penza ya kitoko, musala ya mukete, musala penza ya malamu bandeko nanga. Chez Belvi Kandi c'est la qualité. Bokende kuna bo s'abonner. Coup de chapeau na famille Libota. De partout oyo bozolandaka biso. Famille Libota de Mama Belvi Kandi. Coup de chapeau. Po na ko sala musala oyo bozo sala na partage bo sala. Bokende to consommer film oyo bandeko nanga.
to consommer yango na ndenge moko ya kitoko, to consommer yango na ndenge moko ya malamu. Baliaka kaka soki mama lambi ezalaka toujours malamu et encore malamu mingi to ya tolia, to ya to tonda, to ya to sepela. Bokoki kovanda te ke non moyen nalia eza te, moyen natala eza baliaka kaka bandeko na nga. Biso ba film ya mama na biso, pardon, awa okoleka te, awa ezalaka famille libota nde famille libota. Bandeko na nga ya famille libota bo s'abonner awa massivement. Soki nano s'abona te, oyebi ke oza famille libota, en tout cas s'abonner na yo na ndenge moko bien. Awa tobetaka masolo, ezala ya ba film na biso, ezala ba makambo o miziki, o emataki, o ekitaki, awa tobetaka nyonso. Donc bo s'abonner na bino massivement na ndenge moko kitoko. Tosalaka mingi pe ba analyse ya ba film na biso, ma film ya Poutine de l'écriture, la maman de plusieurs. Tosalaka ba film na ye, tosalelaka ngo ba analyse na ndenge moko bien, na ndenge moko groupe, na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Tango bokotaka na chaîne ya Poutine, bandeko na nga botikaka ba commentaire surtout d'encouragement. Cette femme azalaka kaka soki film abisikelingi ebima, omona kaka internet epeli moto. Oh kutu belvi akendaki, kutu belvi asalaki. Awa lelo oyo bakomi koloba keno babimisa makambo nyonso ya belvi na poisa ndenge azalaka na papa Dani. Tozela kaka babimisa. L'essentiel aza na ndako ya libala. Aza na ndako ya libala, asi ya bali. Oh, ndenge eza boye. Belvi alobi makambo ya menopause, o azobakela bato ba jeton. Otika belvi asala musala. Asala musala ba ope bakopiaka boya kokopie. Bino bolingaka kokopie belvi toyebi bino. Bofingaka ye, me boyaka bolingaka toujours bosegale na ye. Me yala kisaka bino toujours ke azana mutu ezosalaka. Azana mutu o ezosalaka. Ka ndenge bayebisaka biso ke non, une tête bien faite. Nde ezalaka mutu ya belvi. Une tête qui réfléchit. Une tête qui raisonne. Nde ezalaka mutu penza ya belvi. Eza mwa bongo balobaka bongo, voilà. Bandeko na nga tokomi na mwa suka partage na biso na Kisongi officiel. Soki otielaki biso j'aime te, tiela biso j'aime. Soki osalela biso commentaire te, c'est le moment salela biso commentaire. Soki osalela biso partage te, s'il vous plaît, s'il te plaît, de partout. Salela biso partage et kosala biso malamu et encore malamu mingi. Grand merci na Poutine pour na musala ozo sala. Tokotombola yo kaka, to continuer kaka kotombola yo. Pe kosalaka ba analyse ya ba film na yo na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Voilà la famille, suka na biso pe suka ina na biso yango oyo bo permettre nga penza na yebisa bino bye et surtout à la prochaine. Bye.